message pas maman top que batika na bango parce que travaille kinga après na yeko mona mimi ka bonga yeko benganga abia Gabi fanda na yo eza bongote à faire contribution ya matanga ya Gabi bandeko nanga oboyoki eza ya Gabi yemuko na otikela byanga bino na otikela bino bolanda ya Gabi tina suka a expliquer biso à faire contribution ya matanga ya Gabi bandeko nangai ba comédien kaka bango na bango nde bapelisaka moto to na ebisaka bino ba comédien kaka bango na bango bambuma mabe bazali o esenga ba dévoiler bango pour que ma be ezala lisute bondimela ngate lelo ye moko ya Gabi o peut-être moi makampe bimana na canal na ye o ye moko peut-être pas bimisa ba makamsu o biso moto mituna pourquoi ya Gabi asala bongo alors lelo ye moko akwei pe na problème wana do ye moko lelo akwei pe na problème o ke batu baye ko tsa songi batu baye ko loba donc chance ka poza na matanga azaki na moi maîtrise ndenge ye moko alobi sinon elinga kezala lisusu problème mbote na bandeko nanga obolandaka biso nazotiela bino Gabriel Toyoka ya ntuka mbote na bandeko nyonso oyo bolandaka Irsil Botelo TV wana izaki ya bino Irsil Botelo TV ayaki pene na bino pona ko expliquer bino eloko nini oyo ezoleka na matanga ya mama na biso Gabriel Bolembo nasi to anosaki yango awa na chaîne na biso ke mama Gabi auti ko bungisa yaya na ye donc abungisa ki grand frère na ye yaya na ya mobali donc grand frère na bango auti ko tika biso alors kaka ndenge ezalaka na ba matanga nde ba comédien ba s'organiser pour que ba sangisa quelque chose batindela ndeko na bango alors comportement ya Gabi vis-à-vis ba comédien to yebi ndenge comportement ya Gabi ezalaka mutu moko abungi comportement ya Gabi azate ya Gabi azaka moi c'est mère de trouble na monde ba comédien par rapport à la vérité na ya lobaka alors ba vérité wana pe to komé ko monango ezali sous vérité te e komaki mabe ko lobaba blo mubwe o vraiment e bandaki ko sala batu bien te alors matanga ya ba ya Gabi bazaki na ba matanga ya Aïda fallait ba cotiser Aïda mbongo ba fongola ki groupe moko oyo bataka bambongo bango nyonso do groupe basolo la rapona ko kata montant pona ba contribution bande onanga to s'abonner en tout cas so ezambala liboso o tomber na Irsil Botelo TV o s'abonner o commenter o liker o partager et o sala kitoko penza na ebisa bino ba partage na bino esungaka chaîne na biso ba abonnement na bino esungaka chaîne na biso et puis ba partage na bino esungaka chaîne na biso donc ce que ezali mbala na ya liboso o tomber na Irsil Botelo TV o s'abonner o commenter o liker o partager nzamba lola vraiment a ozanga te ko pambola onde konanga yo o kutani na video na biso mbala liboso partager yango s'abonner au j'aime na yo et ozala malamu mingi wana na profiter na remercier batu nyonso o balingaka Irsil Botelo TV na profiter na remercier batu nyonso oyo bolandaka biso alors batebele bokominga message pourquoi Irsil Botelo TV lo baramba mo likambute o bandana no ba explication bandeko nanga atakutu prof soko apesa cours na classe ataka interromba la morote donc to bandaka kaka na explication pour que bato bele ba yeba histoire wana eza nini yana likambo mususu okoki jamais koyaka ka mbala moko obetika switch ya likambo te donc bandeko nanga na likambo nyonso introduction ezalaka toujours yango bomona raso to liboso na bino to bandaka vraiment na ebandeli to mema bino jusqu'à ce que bo comprendre ti to kokoma na fin ya likambo na biso oyo to yelaka bino alors merci na bino nyonso obo soutenir la chaîne na biso merci na bino nyonso oyo bolandaka vraiment Irsil Botelo TV merci na bino nyonso oyo penza bo soutenir la chaîne na biso ekende liboso nzamba lola apambola bino bandeko nanga kaka ndenge histoire nazo betela bino kaka ndenge na ebisi bino ya Gabi azaka moi a trouble moi mbangu trop alors ya Gabi azui matanga bo bandi koloba batu bandi koloba o ba famille bota o ba famille bota ba oketala ya Gabi te o ba famille bota bandeko mobo bimisa pe famille bota na ba makamususu pourquoi ezalaka likamuke famille bota est-ce que ya Gabi a mentionné kombo ya ba famille bota Bobi misaka famille bota na makamusu ezaka te nyonso Bellevue anga memangambu nyonso Bellevue bande ko na tikela bino boyoka ya Gabi ye moko mena betela bino nanu eza problème nini
kaka ndenge ezalaka soki comédien akufeli to comédien akufeli bakotizaka bambongo na bango basalaka ba groupe na bango ya WhatsApp. Or Aïda Kapilasi autaki kokufela papa nani yaya na ye ndeko na ya mwasi akufelaki ndeko na ye ya mwasi basalaki groupe ya WhatsApp mpona kosunga ana Aïda Kapilasi. Alors tangu bakundi ndeko ya Aïda basungi pe bato ebele batie ba contribution ndenge problème yaya Gabi eyaki kokweya. Alors bazalaki obligé ya continuer groupe wana jusqu'à ce que bakosala pe contribution ya makambu yaya Gabi. Bato ebele bayebaki que fallait ba continuer groupe wana muta créer ki groupe wana ezalaki Mimika Bongo. Mimika Bongo ayebisaki batute ke groupe auto zo continuer ngo pona contribution ya mama abiso Gabriel Bolembo ayebisaki batute. Alors batebele tong ba pesi na bango bambongo bandi ko bima na bango to mona na ba groupe ndenge zalaka. Soki ba fongola groupe mo pona contribution mo wetango pesi na ombongo o se retirer na groupe po déjà pesi na ombongo. Ndeko na biso pe batebele babande ko se retirer na baona groupe avant nous batu ba se retirer nani Mimika Bongo a retiraki Gabriel a retiré ya Gabi ayeko benga ya Gabi ayebisi na retirer na groupe po tozo tolingi to sala sikoyo contribution po na yo. Alors nde tolingi to sala contribution po na yo moyen ozala na groupe ezala kité. Ale Mimika Bongo alongoli ya Gabi na groupe tanga alongoli ya Gabi na groupe e ko sala ke batu pe babandi ko longo ezaka lokola na pesa na nga déjà mbongo donc moi na tika na lisu na groupe ngo ezana ngote alongwe na ye batebele bakoma ko longwa na bango bazolongwa na bango bazolongwa na bango bande ko nanga tangu batu balongwe Mimika Bongo akomi ko landa batu na ba privé yo sala message na groupe ke bolongwa te na groupe po groupe oyo to komisi yango groupe ya matanga ya mama na biso Gabi to sunga ya Gabi ndeka to salaka. Ale batu bakomenda bango de komi longwa na groupe alandi bato balongwa ki wana Mimika Bongo alandi bango na privé. Akei bisa bango ke boko longwa na groupe te nazozong sabino poto sala contribution ya mama na biso Gabriel. Eleka ki nango très bien. Bande ko nanga to s'abonner to tia ba j'aime na vidéo. To tia ba j'aime na vidéo s'il vous plaît bandeko. Eleka ki nango pe bien makamunyo so pe eleki nango pe bien batu pe bazongi na bango. Alors comédien moko ya songi o toko yoka kombo na ye ya Gabi akotanga kombo soki lelo bakundi nani yaya na ye akoya kotanga kombo comédien wana toko yoka ye toko mona ye biso nyonso. Comédien wana ayeko yapa ya Gabi ayeko yebisa yeke tala kutu bato nyonso basala epa Belleville po ebimaki basala bato basala epa Belleville bato wana nyonso balongwe na bango ba famille boto nyonso balongwe balobi ba contribuer mpona yo te po yo zaka okumisaka sila pona nini boza motema mabe ba comédien boluka bobebisaka réputation ya bato baleka na Belar TV. Pourquoi? Pona ni étoile Belleville sala bino mukusa na nzoto bolukaka bobebisa réputation ya batu nyonso o baleka ke pa mama abiso Belleville kandi boluka bobebisa réputation na bango eza malamu te eza kitoko te ba comédien. Ndeko wana ayeko yebisa ya Gabi est-ce que ozalaki kaka obligé ko yebisa ya Gabi likambona tangu ya Gabi akufeli? Est-ce que ozalaki obligé ya koya kosola na ya Gabi likambona tangu ya Gabi azana matanga? Mutu ana matanga, mutu akufeli, quelque chose ana problème, quelque soit likambango ezandeni, okoki koyate koya obetele ya Gabi lisolo tangu ana matanga. Ezalaki importante, mutu ana matanga, mutu akufeli, komba komedia baza basongi yozo ya na kisongi mpo ya yebisa yeke tala kutu bentel na bentel balongwe na groupe po bayoki likamba contribution nao. Tandis que batu wana o balongwe na groupe ba milongwe laki avant kutu ba annoncer likambu ya contribution. Ba komedia boluka bo sangisa boluka bo kabula rate. Boluka bo kabula rate. Ale mutu wana aye ayebisi ya Gabi bongo. Ya Gabi pe place azalaki ajuma maîtrise comme azaki pe na batu malgré ça qui passe mais comme azaki na batu alobaki nante. Après Mimika Bongo abengi babandi ko expliquer ye après toyo mona mama na biso nani Marie-Hélène aye ko benga ya Gabi expliquer que te makambo eza bongo te eza boye batu ba komi ko benge pour que ba expliquer que eza boye eza ndenge batu ba olobela te. Nde ya Gabi ayako ye basko nani alingaki akosa nani alingaki ataye na muzindo alikambo
Pourquoi bozala soki ka likambo oh ba famille libota oh ba famille libota oh kutu ba famille libota ezaki non awa oh ba famille libota ba ok matanga te mais to mona ki arriva mama top na matanga ya Gabi mama top azala wapi mama top aza muto wapi ya Bellevue kandite mama top aza muta Bellevue kandite oh mama top kutu na Gabi ba otika la kolobalante mama top ye wana kende matanga ya Gabi ayambaki ya Gabi bolingi nanya ke na matanga ngopo bomona ke te famille bota bake ibotika babiloko wana eza malamu te bolingi ko sasa Bellevue ko eloko mususu moi sona mema ngambu asala bino nini na vie eza likamba matanga eza likambu te ke oh boye ya Gabi ye wana ya Gabi kombele bato azokisa na motema ya Gabi combien de so na otela bino ba ya Gabi bandeko na otikela bino ya Gabi boyoka ye ye moko abimisa bien na munoko na ye malgré mabe nanga metozela bakunda me matozela matangele kapoto zongisa mabe nanga po ayebi nani azali ya Gabi ayebi ndinga sema ba trouble na makawa mususu babilo mususu ezaka tefo batu bayaka koloba babilo mususu esalaka kitoko te comédien ka ye moko linga koboma muninga ne comédien Aïda kufela kito ucho yoka ba problème ote ka po ya Gabi akufeli yango toko ma o division o ba cook o boy e bo so ba famille bota ba bona ba onko ya baza pe batu so ya Gabi finga bo ba bona ba onko ya oui ba boli na bango ezo dépendre na bango ezati ke fubo ko bimisango lo kwa soki nini ba comédien o ba zala wana baza ba comédien te baza ba comédien Siko ba comédien ngonyoso o ba sundoli ya Gabi do ba comédien ngonyoso ne ba famille bota eza bien te molimo mabe o kongola za nango za kitoko te ba comédien eza kitoko te ba comédien nyoso bazo ko assister ya Gabi ba comédien nyoso bazo ke ba o ba oche bambongo contribution ezaka ba cook te ba comédien nyoso bazo kende alors comme boluka ka likambu na famille botango comme bolukila pe Bellevue ngo ka likambu yango bolinga ka ba division yango bolinga ka bokabola ka bango yango bolinga ka bokabola ka deka koto bokabola ba kuri kote bokaboli ba famille bota po ani motema mabena kisongi ya ba comédien siko soki ya Gabi atalaki matanga te ayoki mbamo ke comédien moko ya ebisi boye ale atali pe matanga te koma pela kana ye mbala moko apeli or likambeza nango bongo te elingo suka wapi bandeko nanga to yeba makamni to luka kimia place ozanga loba toujours bo luka ba kimia sikoza oza comédie eza nango mabete mais luka kimia place ozali ye musala ngo yo bando salaka po ya Gabi lingao esenga ka foke ko yebise makambo ezo leka tandis ke mutana matanga po ya Gabi lingayo esenga ka teke foke nde kuna esenga ka te foke ko betele li solo kuna e osenga bongo te. En tout cas, ba comédien to changer et aux amala bande onanga na otela bino ya Gabi to yoka ye na asinga na bino to suki awa na otiki la bino ya Gabi bolanda ye comme ça botia commentaire par rapport ya oboko yoka ndeko yo mto finga ka koya kufinga ngana commentaire ate tia commentaire na yo par rapport ya oyo yo okoyoka par rapport ya oyo yo okolanda nde okotia commentaire na yo. Alors merci mingi na batu nyonso obo soutenir Irsi Botelo TV. Merci mingi nzamba lola amona bino amona ba mabota na bino kana nde na yebisaka bino na système moko ya bien ce qui vraiment eza mbala liboso ce qui vraiment eza mbala no ya liboso o fréquenter biso o s'abonner o commenter o liker au partager et au sa malamu mingi. Encore une fois mes condoléances na famille Bolembo ba uti ko bungisa ya na bango ya mukolo en tout cas eza nango facilité ba kaboni na ya na bango mes condoléances na famille na bango to landa ya Gabi na bokebi nyonso yo o lingaka ya Gabi pesa conseil na se souhaiter Gabi mes condoléances et au sala malamu mingi ba comédien to lela na kimia to lela na bato bazo lela balobi lela na ba bazo lela mais lela na kimia nyonso ezara malamu mingi wana tokutani mbala sima soki Yesu azongite tokutani mbala sima na bino alors toyoka ya Gabi bandeko nanga toyoka nanu audio eza mulai eza vraiment mulai toyoka ya Gabi bye. Te en tout cas ngana kokoloba makamwa te parce que na yebi yango te ezaka na mutu alobaki ayebisaki nga que ceci cela bon nasalaki pe moi semblant muke nayokai passé mais nasalaki moi semblant
nasalaki mwa semblant mpona mona ye bato bamwa batendresse bazalaki wana mpo bato bazalaki wana donc mais eya kotravaille nga après donc naza na kati ya groupe te nayebi pe te qu'est-ce qui se passait là-bas natindiaki message epa mama top ke batika na bango parce que etravaillaki nga après naye komona mimi kabonga ye kobenga nga abia gabi fanda na yo eza bongo te eza que parce que ezalaki groupe aida mwana moko malamu en tout cas tosalelaki na amour nyonso parce que aparticipaka trop oui nga mpe nazalaki aparticipaka vraiment na kaye na ngai aida azangaka te donc nde babaki ke basangisa ye na debandali nga kuti nabenga mimi à côté nga nakosaka te na mimi aida azomérite kosangisele mbongo na bato te topesa aida mbongo na ye tosalela mpe debandali ya ye parce que aida kusele mpe papa aida aparticipaka trop epe atiaka mbongo ya likolo mimi abiyaga bi nani eloko koloba te bino mikolo oyo boloba yango nga na olanda nasolo ane epa na privé mais peut-être l'air asolaki esengaki kaka continue bongo bon tocontinue kaka bongo après baye kolongo nani namoni mimi aretiraki nga après ko banga yaga bi na retire opona tozobaola groupe ekoma ya yo ekoma ya yo ngabi ok retire nga pe na yebi na teke ba retire nga yebi kande ezala kaka tu peux mon téléphone la télé na makasi ngabi retire ben na retire parce que popso ozala soye mutu na ba kongoela yo oza na kati te comme somo ba discuter mo ezana esalo bien te abia gabi bato bakitaki bayebi te ke yo pe bazotia yo bazolongola ida bato balongo ezali bato yo atie na yo bazaka tie na ye mbongo akei na ye ozomona atie na ye mbongo akei na ye abi nga kutu lere nazoyesa bango ke boki nalandi wana baprive bokende te parce que tozosala sufu ya gabi abi nazongisi kutu bango moto aye koyebisa za kaka moto asongisongi mais en vrai dire vraiment eza même marie hélène alandi nga na prive abi gabi bakosi yo ngabi te bon nga mpe nazwaki mwa maîtrise après ekotravaille nga après au moins naza mpe motu ekotravaille nga après mais ntango bayebisi baexplike nga ndenge ezalaki bakata babe ange maisha bato bete babengai nga bandenge na privé parce que bayebi ngani na mikombaka mpe mpona baninga omoni nandimi bango parce que nga mpe nazaka ye mongo so na tie mbongo na nga na kite surtout so na moi nanga neti kopeza makelele en tout cas nakitaka natie mwa mbongo nango mwa mpe nabendani nanga na kite nanga mais bango bayeba ete ke fo baenchaîne eketa mimi nde efaka yebisa bango ke foto enchaîne omoni c'est ça bayebaki te donc ce qu'on a fini c'est mais faut dire parce que c'est déjà bato baartiste ba basiliki attends ils sont tous des missions sérieusement